Salut Nababone nyonso ya Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenu et la bienvenue de notre émission. Lelo toyesu kolobela likambu ya sila bisalo bekama pomba ya sen. Bande konangai. Nga ekamusaka nga combien vous êtes de mauvaises. Hein? Sila bisalo atuka asala bino nini? Abomela bino nani? Asala bino likambo nini o bokoki ko pardonner ete. Étant un Abakouk, nous les Abakouk, to sengeli sila, bolimbisa ena nous soki asala bino eloko moko mabe. Mais demeure, moko yo kamusanga. O kamusaka ngai makasi parce que j'ai vite compris que yonde mutozo pelisa moto entre sila na Belle-Vie. Batu bako kanisa ndenge nini te ke yo yaka Belle-Vie atindaka yo. Biso nyonso tokanisela ko ke Belle-Vie mutatindela. Biso nyonso tokanisela ke Belle-Vie atindaka yo. Parce que c'est pas normal. Tu ozwi tana yo ya kotia na chaîne na yo kaka émission ya sila o asali na Vincent. Eloko nini sila lobi ya mabe. Yo za start Oza starté. Mais si la Aza Star, elle a bien répondu na ba question oyo Toulouse abandaki kotuna ye. Mais olingaki sikoto va tourner à propos Belle-Vie alo ba langue nini pona o comprendre. Si la a été clair, sikoyo ndenge batu ba yaka ba finga ka wera ba finga ka kofi. Est-ce que wera mutatina batu wana ba finga kofi? Non. C'est ça que cela a répondu. Yako j'aurais ba fan nyon sauté parce que ayebi ba fan nyon sauté. Et ça na batu miso bazalaka sensible balinga mutalo bela si la mabe te akoya ko réagir. Mais comment ça fait-il que yo kozwa quel manque du respect. O kozwa émission aussi la sali, osu yango poster yango susu na chaîne na yo, pono bando sala ba analyse, opesa batu numéro, ba benga po ba bando loba makamba buzoba, y a pas de sens. Hein? Y a pas de sens. Tous à la kato et nos apaisements. Na loba ki bien. Ke boyaka awa te po na ko inciter batu po boyaka ko finga. Babakouk o nyonso aza un vrai na Abakouk aza vrai véritable Abakouk likambu o ya mams to komo mona ngo ekomi kindoki bo telema boya to défendre mams na biso parce que tozo comprendre bino lisusu te. Hein? Mams aleka loba mabe, aleka te mabe. Mams azaleli bino clair ke yete mutatinda ka biso to ya to lobela ba to finga Belle-Vie to lobela mutu bo. Mais azala ki reconnaissante na koloba ke Belle-Vie a soutenaki ye tanga fongolisa ki chaîne na ye. Comment ça fait-il que mutu a soutenaki ye ya akotinda lisusu batu po ba yaba banda ko finga mutu wana aza lokola neti marin na chaîne na ye o ayaki ko soutenir ye. Yangwano moni que si la bêtise c'est à l'obé que tout le monde est hypocrite, c'est vrai. Moutounio soso sale la si la hypocrisie. Parce que si la yamba qui invitation à Toulouse, c'était pas pour que eko me la biso boye. Et ça là qui était pour na eko me la biso que makambo eko ma boye zonga bo. Bo moni de bozanga ba matière. Bo vandika bo bandi o créer biloko na bino soko tangi komba si la te surtout yo de mer. Soko tangi komba si la te na émission na ozoyo kan o mona net émission ko tala maté. Faut tiaka komba si la dans les bêtises. Si la muninga na ote comme si toi tu crois que si la nous envoie pour venir injurier ou inciter Belle-Vie, c'est comme si que nous on croit que toi aussi Belle-Vie t'envoie. Belle-Vie patine d'ako pour yaka ko inciter si la parce que c'est pas normal. Est-ce que moni moko babaku kaye wana bandi osala analyse pour na makamba Belle-Vie non? O moni que za yonde mutozo tombolisa moto. Alors faut que tika eza na batu misusu bakola na kisongi moko déjà na ba quartier na bandaku na bango bato nzala yango bayaka nango tina internet na lobaka bien internet ya YouTube ya pona koya ko soutenir biso poto to élever musala na biso tant que ba journaliste c'est pas pour prendre ou de faire de bêtises parce que toza na ba maman na ba papa na ba leki balanda misala na biso ba précia ka biso ce qui biso tozo yaka dans les bêtises tozo même la information o eza faux et archi faux siko lobby bana o bazoya tango babanda ko ya pona bazala ba chroniqueur to ba chroniqueuse bakolanda ba exemple ya banani photos ala ba chroniqueuse o bazo pesa ba exemple ya bien pona avenir ya batu oyo bakoya na sima s'il vous plaît. Hein? Comment
ça fait-il que yo kende kolobake s'il n'a pas bien répondu, mais qu'est-ce que tu veux? S'il n'a pas bien répondu, comment? Elle a bien répondu. A pesi ba réponse na ye bien pour afingi mutute. Yo pona nino linka kasila lobake ba fa ne bati ko finga Belleville. Yo mona Belleville ne mo santo alola. Maya miss wana bimisa nyonso ndo mona mo santo alola. Hein? Pourquoi si la bêtise c'était na makambu ya hypocrisie? Parce que tout le monde est hypocrite. Même yo, osa conscient que oh yo ça déjà hypocrisie. Alors botika si la zala en paix. Si la bomela bino mutute, si la liela bino mutute, si la sala bino elokote, so botiba komba si la te bozala bien te. Bozala bien te. Biso quand même batu ba yebi déjà que na chaîne wana so na ke na ada sate motivi ba lobela rasila. Aya kuta makambo asila. Siko biso na bino toyoka na kate. Pourquoi toujours mettre sila dans le bêtise? Pourquoi toujours mettre sila dans le bêtise? Hein? Yako kotisa kozwa biso babaku tolingi lisusu te de mer otiaka kombo asila na bemission na yo tolingi lisusu te de mer olobaka kombo ya sila kotia ba photo asila te kolobela makambo asila te siko toye ko comprendre que sila mutazo pesa yo gaz parce que soko lobeli makambo asila te omona ke mission na etala mate omona ke bemission sala etala mate il faut ka kolobela makambo asila alors arrêtez. Tika kolobela makambo asila. Je sais que bato ebele bakoya na ba commentaire bako finga bako appuyer yo mais biso toza na posa polémique te. Tolobaki toko fula mutu te, toko tanga ba kombo mutu te, mais lelo ezaki obligation to ya to tanga kombo na yo parce que c'est de trop. C'est de trop. Olingi sila akoma nani, olingi sila akoma yo. Parce que nous ba si c'était moi. Toi tu n'es pas sila, toi tu n'es pas star. Comment ça fait-il que tu peux dire si c'était moi? Pourquoi toujours mettre sila dans tes bêtises? Faut-il kaka kombo sile monana pona obima pona yokana. C'est pas gentil. Tika kombo ya sila. Tika kombo ya sila. Lokola yo obandi na be mission na yo. Biso tozo réagir te ozo mona biso bazoba na. Mais tango pe babakuko ebinde babakuki batombo kaka. Tango bakoye komi ki yo babakuki sila kanga bambwana yo. Sila sala boy, sila zongisa boy pourtant que yo mokonde mutozo banana kopelisa moto. Tika sila azala kimia. Sila bisalu tika e azala kimia parce que ye akipako. Tout le monde est en versa lobe que yo ye au réglé. Alobe lui lo kote kipote. Parce que si la ayebi yo te, si on lo bakana que si la benga yo t'avait posé des questions, moi je vois ça, ce sont des mensonges. Je ne crois pas que Beckham, tel qu'elle est Beckham, elle va t'appeler pour te poser des questions inutiles. Alors laissons. Donc, nazo passé communiquer na babakouk nyonso. Oh, nyonso yebi aza bakouk. Bokenda na ba bovana na ba chaîne ote ke bovandi bozo yoka ba lobela mabe asila bozo réagir te. Babakouk botala ka ba chaîne ba individu te parce que nous on comprend maintenant que toi tu es un individu, tu n'es pas sage. Comment est-ce que biso to oyeba te ke Belleville mutatinda kayo? Parce que mutaleki asala émission na ye, yo copier émission wana, oyo bandi ko tiango pour sala analyse sur l'émission. Il y en a pas de sens. Tu n'as ozana eloko ko sala te ou comment? Donc, botika vin, botika na musila mwana batazala na calme. Mutana ba choc na ye, auti ko bon sa papa na ye, ba inane yango tozo kenga na makamune fwa kanisa, suko bino susu boya ka bobanda ko emmerder, c'est pas normal. Yango moni ke beka malingane koleka na ba émission te, pona kaka maloba o ya koloba ko koma lobi problème. Alors, ba bakuki nyonso botelema. Ta on a yebisa rabino ke boya ka awa to continuer to soutenir makambu ya sila. Eza penza bongo donc boya ka to soutenir musala sila to loba to keni SB na biso kende liboso parce que so biso to soutenir te muto kende sa biso SB liboso azate. Alors Abakouk nyonso aza vrai Abakouk boya na ba remarque boya na makamu nyonso nde bozo benga nga bo continuer toujours ko benga na kozala wana toujours po na bino to kotisa ba émission ya sika to lobela sur sujet oyo. Donc oya koya ko loba mabe ya sila na 12h juste biso na 12h 2 minutes to kotisa émission. Olobe mabe ya sila na 15h juste na 15h 2 minutes to kotisa émission. Alors na babone nyonso ya Adassa Temo TV bokamata ba base na bino bisika bozali na linga bino mingi bo like ba vidéo bo yaka botala ka ba émission bo like parce que ba like na bino ça très important bo s'abonner makasi bo partager ba lien na linga ka bino makasi donc bo continuer ko s'abonner bo like bo tikala na kimia yanko.